Aina matina ngomba kolukelongi na yawe na makasi nanga teo ngai moungu na yo yawe yanolanga ata pasi ata minyoko ata nzala ta kozanga tia elikya na yo epai na Yesu Mesia solo na biyano. Oui, Yesu balobi Yesu azaye yano. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Ezali ngai mama wa bana nyonso leki ya yaya nyonso. Alors na pamboli libota na Nzambe, en tout cas na ye lisusu epai na bino bana Nzambe oya kopesa bino kaka message ezali moko ya ba mama nyonso tu esika bozali partout en Allemagne, Belgique, Hollande, Efrazi tozana posa na yo, mama Matota Preste tozana posa na yo, Cindy tozana posa na yo esika nyonso ba mama bozali tozana bosengi na bino ata na kobenga ata na kosolola ata na ba WhatsApp to kozala na bino elongo surtout tobosana te elongo na Yesu Mesia nde to kolonga balobi Bible lobi na biso ite loboko moko sokola kelongi te elongo na ba mama nyonso to kosanga na nkolo koyeba koyoka biso prière na yo mama prière na nga mama prière na biso nyonso nde nkolo akoyeba na ko agir yango na bengisi ba mama nyonso tout partout dans le monde là où vous êtes toza na besoin ya ba mama nyonso tout oyo bazali na besoin ya kosangana na biso na église ya mema ya église ya papa Kalambai et mama Anne Kalambai tolo na se na kati ya Paris et toza na milulu moko ya le 7 le 8 le 9 pona ba mama nyonso ya koyeba koya koluka elongi na Nzambe kolela kobondela elongo na ba mama parce que biso ba mama tozali sacré balobi kolela ya mama ezalaka penza somo devant ya Nzambe nini oyo mama yo senga te oyo zwa me yeba ke mama aza sacré mama nyonso esika azali toloni na se koyeba na kolela et puis soki ozali na posa ya lisungi yaka mokolo ya le 7 le 8 le 9 tozali ensemble na Paris na église ya Mema. Alors mama nyonso tu toza na posa na yo esika ezali yaka boya ebele kosangana na libota na Nzambe. Alors Nzamba koyeba na ko réagir ebongo yo olobi nini ozotalanga yaka Yesu azana posa na yo alobi ayoki yo yaka kosangana biso elongo na kombo na Yesu Mesia na église ya Mema ya mama Anne Kalambai ya papa Kalambai boya ebele ba mama nyonso esika bozali boya loboko na Nzambe ezali wana pona koyeba kokangola biso ba obakangami loboko na Nzambe eza wana pona kopambola biso ba oyo bazali dans les besoins dans le Seigneur vraiment boya ebele tozana posa na bino libota na Nzambe nyonso Nzamba sunga biso apambola pe biso esika tozali toya tobosa na te le 7 le 8 le 9 toza ensemble ba mama tolo na se Nzamba mona biso esika na tozali. Merci beaucoup toya vraiment ebele pona kotombola kiti la lola balobi toningisa kiti na lola po Yesu atia biso ka. Allez, au revoir. Nzamba lingi biso mingi Yesu Mesia alingi biso azala na biso esika na tozali na kombo na Yesu na pamboli libota na Nzambe. Bye bye.